Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. La famille. Na linka na la boy. Na tombé na live à Zigura. Oh. En fait, Zigura ça la ba live. Na mona ba live à Zigura. Na tala angope na tali. Mais na mona elo moya intéressante. On a kouzwa na tila ba abonane la NG officiel. Mais live oyo te Zigura a sopi motema. Akute na mwasi moko abandi kotuna ye ba question. En fait, asa ki poser moi des questions. Mais akute na mwasi moko abandi kotuna ye ba question. Boye ba question nyonso bino boyebi wana. Ya écurie communautaire, ya bato a Belgique, ya ba groupe na bango ba sala, ya ba conflit. Pourquoi monana ke pasi la te na jour ya nini ya spectacle. Ba question moko azui na yebisi bino la famille Zigura sopi motema. Toko mbutu makasi na lobiti na poser voix. Ba abonane na NG officiel ba ozongo ba 12h 13h ya lobby. Potellement na olala mo ebele lobi samedi bana batanga ate na pema tous travailler à trop du lundi au vendredi samedi bana batanga ate. Na bina mi poser les voix na mi koti sila na kati ya chaîne na 12h na ko poster nyoso kaka arrivé à sila bisalu kande bat ba mona kinde ba yamba ki non Zigura zuba question. Mais na sepi na ba réponse na ye. Afungwa mi penza. Ase mko ba camarade ni pardon bitala pardon tika to lobaka alobi combien de fois ya benga sila ba 4h du temps ba 2h du temps la famille au moins nyoso bino bokanisa na mituna bino wana ba question nyoso bozana ba réponse to bo mituna katuna kana akute na mwasi moboye asa penda mwasi bolingwa mwasi akutana na Zigura na live moi ça bon na mibali bazala kanda pour développer qui douceur moko a retourner ba question aza douce abimi boy a côté na ko loba te ba question ngo mais c'est ba question mo obino bo kanisa wana par rapport à ba comédien avoir habitala ka mutu déjà ça baby si alors pendant que oui théâtre et baby mais tant à côté ce ko dossier ba ta communauté clan ya bela ya Belgique. Ba clan ya groupe moi ça on peut na kabuli bien. Groupe ya ba evoloko ba banani groupe ya ba boyo kaka ba kombo na kati ko na douceur abimsi makambo belé en tout cas belé pour na sila pour na Ursule pour na Bellevue pour na ba Hans pour na batu ba abimisi makambo et puis ancien na bango pardon. Tant on se demande même football là non vraiment parce que ça ma question série à ma question à tout niveau à répondre à changer sous à répondre à zong sous à répondre à tiens pendant Zigura devient fait accompli mais Zigura peine à s'épelle naïe parce que à ça qui posait premièrement à expliquer problème calmement à lui qui supporter si là d'ailleurs famille me bazala qui na spectacle pourquoi Zala quitté. Pourquoi des fois rien qu'à ma coûte na raté donc belé madame Mondati. Abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Surtout ceux la vidéo on a celle on a boutou makasi donc na bakina mi tie la voix na mi la et comme publier un mot ce qui est dans programme au éco qui kuna. Bola na vidéo botiki la ngaka ba commentaire to kokuta na ba commentaire kuna sila o bababa ba oloba bato bazala neti bazaba o bazaba net to na ba clan ba oloba section na saliana suivez la vidéo rapidement dans la bino to kuta na ba commentaire bolanda. Voilà. Donc moi je disais théâtre ça bien, théâtre ça bien.
Eza lelo so na bi eske lelo na Congo maman moko akoko encourager moi na sa théâtre na ebite maman moko pena kozwa kilo wana bakende na tiki moi na nga sa théâtre. Moi déjà ma mère ne voulait pas que na sa théâtre. Mais nga siko na ndo linga ngo bonsoir bébé d'amour et nzambe na ba bébé ona okia Oh, chouette. na okia ngo trop na kin mais bon enfin bref. Oyo maman ni na ko encourager moi na sa théâtre parce que obanga amonaka onzire mwana osimba te parce que art eza okozanga ngo na nzoto mais orate vie nango po toza bacomédie bana batalent ebele ta mosusu bazwi chance oyo biso tozwaki te à l'époque mais baza na batalent ebele. Bonsoir frérot. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Non, grec, on t'a demandé, on a matière. Ah. Mais faut que tu n'aies siko ndo mati boy laxini. Vous en avez idée, non? Non, on a matika siko, on va mukili. Nga mukili matika siko. Ah, ok, ça va. Bon, enfin bref. Et là, on a loba parents nini bakoki ko akoki ko encourager moi na ça théâtre lelo. Ils ont facilité. Mais art eza bien et ko simbelo pe epesi. Et ko pe simbelo te boy ba ke tozana na comédie mon vieux sanza boy ba kufa. Vieux sanza. Ya bandal. C'est calapé, hein. Tozana ba comédie biso banza kumponda boy ba na groupe ya nani ya papa Lokuli. Ya Lokuli. Na betabe. Na baposo. Je crois etabaza na poto, poso je crois za na kini. Poso za na kini ya. Bambondo. C'est belé na art. Donc c'est-à-dire ils ont un mot art faut saisir opportunité. Yes. Donc le mot est belé na moment wana aux unions se rose parce qu'à tout moment il faut chiter. Ouais. À tout moment arrêchit nini so commencer à la même chose. Ozo créer les sociétés. Ozo créer qui unité d'appui dans le théâtre au vivre ta. C'est comme na question papa Zigora. Pourquoi baleki na bino o bazwe na sima? Non, ozo ba malembe bona comprendre c'est qui? Ngai mama Mingo. Ah ok, banazo kango. Ok, bien. Ok, très bien. Na posé question par rapport à baleki na bino baoya na sima, bao pela pe. Bon, on n'est pas là pour nous citer bakombo bateau, mais oh bateau bayebi moi un peu. Par exemple, Jérémy Chabani, Azo sa makamba bien, mais ce que l'on a compris na te na mona bino ba mikolo na ye. Bon encourage à été peut-être personnellement pas toi, mais surtout tali moi bazinga pe ya bato na bino surtout ba comédien Belgique, bazara toujours na critique sur ye, au lieu encourager moninga, ce peut ba faille pour nous corriger, mais je pense que bino bossa la ngote bon quand on dit bino nature na quantité, mais en tant qu'artiste aussi na salika globalité. Donc na monaka c'est comme si comme bolobaka biso to kemba to tracer la bango schéma, mais ce qu'au schéma on beau tracer tant baninga baye au lieu bo bete la bango maboko boza na sima bon encourager bino bonunga sko ke bo zong sa bango na se pour na boko kana parce que bino bo kemba wana na éviter si je me fais comprendre na suki na wana la première question. Bon, moi je vais te dire une chose hein, et c'est important. J'arrive à aller qui n'a hein? Aller qui n'a oyo
Ngamba liboso na mona Jérémy. Nazali na tournage à Bellevue. Azali ko benga batu. Yim tana bien ko contacter batu pour le tournage. Tout se communica direct les cas très bien. Après, nini, ils viennent à Bisso, tout à la théâtre et tout. Parce que nous avons été nini na koko. Moni succès za ko la mai. Bakangela ngunzela te, mais babongisela ngunzela. Nga soki muta osala succès qui je suis pour notre barrage parce que mai wane ko sa nini et au débordé. C'est très compliqué. Et ça eloko babilo muso mona ba comédie ba osala ba pic. Eza na okala ninga visibilité. Mais eza na motema te. Makamso mona kaza ba pic parce que eza plaisir ya monde ango. Il faut botirane na ndenge ya mabete na cadre moko normal, loyal. Sans que bosa na moninga pasi na ndenge mabe. Na mokili nyonso mama to toza boye. Toke même pas basango ebi ke basango pe baswanaka. Basango pe bazana ba divergence. Ba pasteur kutu oto benga basali na nzambe. Bazo pota na bango na bango tozo mona ke intel na intel basola raté. Bon ce qu'on cambie même biso ba païen pardon. Toko ipo ko swana toko za pe na ba problème. Mais ça pour ça na moninga mabete. Et on a tangeli yo neti ngai personnellement. Nazomi mona te to banda ko critiquer bandeko. Ba blom se za na cadre de divertissement. PC lengi augmenter le gimat mais ça monter na bete. C'est nos frères, toute la famille, tout tire à la famille. Ça va? Oui, ça va. Mais nga na mona mingi ezala ba artiste ya Belgique ndeya. Na mona mingi bino nde boza na ba makambo wana. Bon, quand je dis bino, comprends-moi. Non, mais en fait, Olino ça la caricaturale et on dit ce que ça a ma vie. Omoni peut-être les autres sous visibilité paye à artiste va se belé. Tous en bande comme sous ba 900 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Là, nous sommes en France, on a 20 000 abonnés. C'est-à-dire communication et vous êtes différent. On a quand même, ils sont différentes, pardon. Communication, ils sont différentes. On a quand même. Koto ba nombre d'abonnés na koto papa. Na minito, oui, vas-y. C'est ça. Ceux qui, ngai par exemple, na Facebook, nous avons 158 000 abonnés. Ceux qui ont un commentaire sur quelqu'un, nous avons 1 500 000 abonnés. Il y a parce qu'il a plus de gens et puis il y a un battu belé et communication aux à partager. Mais bon, monsieur Zali, entre nous, en fait, si on va communiquer, on va discuter. Coach, on a mouté. Coach, on peut en mouter maté. Loba is a makamoko ya extrême. Écoutez, mi bali, nakati, basi, nakati. Là, peut-être. Mais entre nous, oui, Negonanga Hans Azaï n'a problème na 2 minutes. Même Kuba Kutanaki, le même jour, ba pesa nimbote to seki eleki. Negonanga 2 minutes Azaï n'a problème na douche. Mukuba Kutanaki ba fingani ba yambani eleki. Biso ba comédie to za bongo. Na biso elo moko toza le seul métier au monde. Nazo bana bato to no tourner kala. Tolata na bilamba esika moko. Na bandeli, toza le seul métier au monde to changera bilamba esika moko. Nga soki irsi la télémia, si la télémia, miracle la télémia non kitsa pantalon na tika na boxer, na lati pantalon mususu parce que tolobara un artiste n'a pas de sexe. Donc eloko wana il faut ko tia ona mutu. Moni bato bazala suna soni tenga bande konanga basi bando changer bilamba na télémia wana. Toza na ba idée ya mabete, c'est la famille. O ezaka ko matisa arna biso comme lengi. Ko piquer oyo o bazong selio o pe kuna attaquer yo ko chaka elengi. Bozo ngo ya molo ka guerre awera na JB fali na ferre. C'est mais tout à l'heure yo moko tolo bake.
liboso bolingo ezalaki sikoyo oke motema mabe ekoti na kase parce que tu es sans ignorer que liboso ezalaki okoki otika vere na yo okei ozongi omeli mais sikoyo makambo wana ezala esu te. Te mai ekóma na babouteille. C'est ça. Mai ekóma na babouteille bateka yango so ezalaka so ndenge ezali na bavere te. Toyebi na biso te mais même ata moto so asafungoli bouteille ya mai na adeplace ye omela su te aokomaka ekomi moto nabwaka bopianga mosusu yaka stratégie. omoni fanatique yo oza fanatique te nga na fanatique te nga nakoza fanatique ya bato mokili te nalinga bango baa bafrère na nga. Bon, en fait, quand je dis aux fanatiques, nabi teke na ndenge moko ya extrême. Nabi kize loko yo lingi, bato yo lingaka o soutenaka, c'est tout à fait normal. Bon, na makambo wana papa nanga, honnêtement parlant, to komo bae pe ba comportement na bino. C'est vrai to linga bino mingi, to linga msala busala mingi. Mais ba comportement bino bo benga pese lingi wana et komo bae se pe bato mona pe amuto azali na compte amuto mo pa kota se désabonner na e. Parce que bouzo ba mélanger les qui trop et comment décourager bato. Je te comprends. Agacement na yo, je te comprends. Nabino te kozana. Osola tellement bien que ils permettent de ngapena à l'aise. Ya on a bisio que non, c'est normal. O sepelate, o mon apena trop c'est trop. Que l'enga trop c'est trop ana eza koto baboni babakisami, koto kuna baboni bakomi moins, koto pe systématique, koto pe batie batuka. Donc il y a beaucoup de choses eza autour. Mais ba comédie bazana pro. En fait, omoni na milieu à théâtre. Comédie moko ta rochela muninga poison. Je mets ma main à couper. Na bandeli na milieu à théâtre. Comédie moko ta rochela comédie poison. Azate. Deuxième préoccupation nangezali lokwa na olala na olamukaba 5 heures mpona oke mosala. Deuxième préoccupation nangeza nayokaki ndenge ozolobaki non bacomédien bakomosala baspectacle na basale mythique bango moko liboso ezalaki bamusicien baomema bango. Mais au jour d'aujourd'hui, particulièrement toi, namoni on a spectacle, yandeko na moi c'est la te pono ya ko encourager. Namoni te bon na Paris peut-être au col ba musala na Belgique, mais même sur place na Belgique, namona ki bobo bon yo namoni te namoni même président Kiwaka Gabi et Salebi au plaisir que na moment na ya difficulté mais bande connaît bakanisi pas s'épelle ensemble. Et puis, namoni Bafatou Miracle était, namoni, en fait, Bino, moi, j'ai l'impression que, Boussala, moi, clan moko boye. On a bien ngate, hein, mais c'est mais c'est l'image que vous donnez aux gens, en fait. Là, laisse-moi finir, s'il te plaît. Pas bien mingité. Déjà, na jour à spectacle nga kine na kozwa voiture na Allemagne bana nga nyonso bazali kuna bana na ngai nyonso bazali na spectacle à Belgique bana na nga famille na nga mbezali kuna mutasomba billet yeyo tata bango eza soutien makasi poso na kine nga moko na nga na kino fele na nga na futa te na nga na mata na podium eleki mais na futa imbongo pour na contribuer yon avec un soutien les problèmes ezali kambu ya ba emploi du temps toza na poto spectacle koza la samedi par exemple Miracle azali libanda par biazate biazali libanda nga par exemple na ngende kozwa voiture en Allemagne parce que finance wango ekende Congo mais la salle qui on a au salle la somba 4 billets na rose pimbo mwana na lina ngango non non na comprendre nangai mais bana juste pour te dire bana baza bana star mais batu bayebi peut-être mutu so oleka ayebi te que yo contribuer na coulisse en tant que yo moko posa star
figure connue so bomona bino te esalaka bien te ezalaka neti message moko bopasaka en fait là Colo. naoloba na niveau na nga. Pourquoi? Parce que emploi du temps, ça, c'est pas une raison. Parce que pub ou basalaka, je suppose que basala pub, si par exemple Bellevue a été déjà année ou pour l'année prochaine. Boyebit, date, c'est déjà arrêté. Donc pour ça, non déconnant au plaisir. Au coco poser pe journée mon amsala à congé pour nous soutenir en déconnant. So na musala on sait faire quelque chose. Donc, Moni msupe exemple likamba moko. voiture wana eyaki nango après Non, publicité à moninga. non. Au fait, mutu na mutu aza na programme na ye. Nde tozalaka awa, mutu na mutu azalaka na programme na ye. Te wana toboyi te toana Mutu poto. soutenir bato. Wana toboyi na biso te papa toana poto. Mais yo moko nga na o répondre au maloba na o na yo ke olobi tout à l'heure. Oui, Yo mais moko c'est ça, vi toi famille, toi frères et sœurs, toi famille. Pour nini, les gens avant d'aller passer, bozao mon abisso ensemble était. Bon, mon abisso d'aller passer peut-être dans ba DVD à Kala tous ensemble. Nga Mais en après, tout cas papa Segura ngai na bando sepela na yo makasi. Laisse-moi finir s'il te plaît. Oui. Au moins dans le passé, tant tout ça, on a DVD, tous ensemble parce que tous qui en place. Mais maintenant, on a comment la responsabilité, na chef de la société, tout consort. Tous a peine soutenir tous qui ensemble. Mais bolingo ane bobandaki jamais kolba makambo comment lo balelo. Omoni na mukili lelo beaucoup na ba clan. Oni comment na ba clan. Moi ce que j'aime pas c'est les clans. So ozana o babité azana oyo, so kena oyo azana oyo. Donc je préfère son en occupation nanga na kosala occupation na temps libre na moi que non disponibilité mo ezali, je suis là pour tout le monde. Nga en tout cas na yebike bino boaba mibali boza ba papa to respecta bino en tout cas en tant que bandeko na biso mibali ba star na biso a Congo nga conseil na kopesa bino en tant que ndeko na bino mwasi bozala neutre bozala bino nde reprocher na qu'est-ce que c'est ça idée na nga na répondre yo s'il te plaît. Il faut reprocher là. Oui. Bozala neutre makamba basi bino moko ezalaka na proverbe moko lobake basi batonga mboka te mais bino boya bapapa bino nde boyaka zamba oyo epanzanaka boye boreconstruire oyo esika ezwi moto bobomi moto botie kimia mais nga sikoyo bapapa Belgique en tout cas naoyebi so vérité na se désabonner na bacompte na bango tout suite à comportement na bango basalaka. Tu vois, na tanga nanga komwa mutu te, mais na lobi ke pardon? Na bito caricaturer débattre. Yango na lobi na kotanga komwa mutu te. Reprocher na ngamo personnellement. Oui, yango na lobi na tanga nanga komwa mutu te, na lobi kaka ba papa ya ba star ya Belgique. Non, nga personnellement. Nga lingo beta masolo ba papa Belgique. Te koza na ngamo mutu ya Belgique pe moko. Reprocher na ngamo na. D'accord. Ozomona bino bwa papa, il faut qu'on nga kozala neutre, il faut qu'on nga kozala mutu nyonso, même ata na camp ou eza camp Belgique, eza camp Sile, eza la camp Sonia, eza la camp ya Fatou kutwanga nazane na makambo wana te. Eza na camp Fatou, eza na camp ya nani sus, eza na camp ya Ursule. Bino bwa mibali, il faut bilongi na bino mona na partout. Bilongi na bino kokomona na camp moko boye te parce que so tota ba vidéo na bino mo bomi yebi conscience na bino moko elobi na bino eloko biso pe ba téléspectateur na bino to monaka eloko sikoyo ekomi ko empêcher biso sikoyo tokota ba makambo na bino totala ba film na bino totala ba... En fait c'est ça qui dégoûte les gens en fait au jour d'aujourd'hui parce que bino boa mibali beaucoup ozala bande kwa basi ba oyo kanate na ozana oyo na ozana oyo na ozana oyo Kinshasa na ozana oyo poto parce que non reprocher na te bien
nga na reproché parce que yo namona kozala mingi na camp naloba ngo mpenza clairement nga namona ko yozala na camp ya ba Ursule Sonia Duchesse na Anse Prouver ata merci. ndeko na bino Bellevue soki aye namonaka une fois ozala na Bellevue namona kutu sila kutu namona te peut-être osala yango mais biso tomona te donc quand na yo namona à chaque fois soki peshanga aza boyambaki pafatu mais bino boya mibali bokokota na bajeu ya basi te Zela, tellement na wana. Peut évoluer. Ici là, il peut toi liboso na concert à Fali à You Arena, je crois. To yambaki ye pona nini akomi abengi biso allo Zig naza mboka na bino na yaki boye boye na Belgique na ya pas Fatou ya nini ça va to ya wana bato bayeba ba circonstances ni bato bakutana te, c'est pas quelque chose qui est préparé. Donc ye mo watombola ba téléphone za kaniti Gabi ya Gabi ya yaki awa Gabriel abengi tout le monde. Oh papa na okoma mboka na bino na okoma kuna oza wapi Anse pa benga alo Zig toza place boye boye ba bozala wana ngana aussi samsana okoma na ba 17h ayi wana Léa ayaki awa abengi ba tout fait tokutana tour aliboso tokutana ki mais tour amibale moi j'avais pas le temps tokutana te Zig nazongi tokutani te deux fois déjà Léa yawa tokutani te ko Léa pas silika ndeni tokutani te non les premiers années eza likambo ya disponibilité to sala lo mona Belgique awa so muta ya contacter biso to lukato yambaye to honorer to sala ngo une fois Bellevue ya ki abengi Anse abengi ngai no wena mboka na bino na spectacle moko boye ko na bino ngai to mona na ngai sala bien lokwa bino boza na Belgique to bia to sande to kuta na place boye c'est comme ça se passe donc ils a raté que mutu buvandi biso moto yoka na Belgique lokwa to za na Belgique aso mutu ayi abengi biso na Belgique il faut tout ça là tout quand en fait c'est la même chose neti ngaso na kekin. Donc, en gros, tu veux dire que si la benga binoté, y a un bon na kaite. Non, ngaku na barat na mona ma net si la to sona na téléphone. Moi be belé tam so akomi bonga tam so na musala na munya après. Dernière fois to soleil na na Liège. Abengi na bazana diesola. Ziga nini naza na Liège tu consort. Na bien naza na Paris. O ça va sona na Bruxelles na benga o. Aye busara tanza kite Zig na zongi to na embarrassement na obenga o na ko condamner te c'est normal ba occupation ze belé makambo ze belé tout consort y a pas de souci bato balingi bato ba s'afficher na bato mais exactement balingi ba s'afficher na bato bino moko ndembo posta ba vidéo na bino parce na bato ba mona. Non. Il faut bien préciser les choses, papa. Parce que beaucoup kuta na pena bandeko na bino ango. So bolingi bat baye bana bango te bo poster ba vidéo. So bo poster ba vidéo, ça veut dire que bino mo pe bo ninga polémique wana. Déjà polémique tes à retrouvailles. Tout ça là retrouvailles ango bo mona ke ebo ta trop de polémiques. Pourquoi continuer? Non, mais biso to vivra pas na batouté. C'est ça le problème. Non, vous vivez pour les gens, papa, c'est vrai. Vous vivez pour les gens. Non. Arrêtons. Vous vivons pour les gens parce que, comme vous dites, hein, Star Atambola na polémique, que ça soit dans la négativité ou dans la positivité, Star Atambola nango. Non, surtout il va pas na bateau. Au moins ngane to so no boy dans expliquer très bien. Ndenge to vivre. En fait, on to au vivre pour na bateau, on est comme dépendant. Mais so aux les locaux. Neti ba vidéo mso mona wana. Tous un projet na biso par exemple tu as un projet moto ça va série moi en Belgique parce que na Belgique tous à moi ini poto Belgique za mokié ba ta France ba misika ils différent mais biso na Belgique na 40 minutes on route na biso tout na 40 minutes et puis tous belé tout ça moi corporation na biso boy awa pour na nini poto tourner ba film na Belgique. Tout tourner les ébélés, maintenant ici, il était toujours montant malé.
eza quoi genre ba télé-réalité na pesi dia mo scoop na ngo. Eza na ndako mo munene donc ba télé na télé-réalité ya munene événement munene. Mais le quoi notre sisi ko stoka ngote tous années si la nyonso tout année prochaine 2027 to bandi. Comme ça tu tourner sous tata 3 ans yango zo le kaka yango zo le kaka. Les premiers ali le quoi structure on est salama. Soki mutu mo abengi alo nani na benga kutu bo azali awa to monani. Ngazaki na Paris beka mabenga abengi na nzela diesola alo pasike kalene zo boino côté la yo na mona yo. Mais le cours les a image té. Mutu na mutu na okatanti yo etel balinga na raté. Non, c'est pas comme ça. Nga na comprendre nanga niveau au wana yo lobby, j'ai bien compris tout ça. Mais il faut se dire aussi que bino moko boyebi ba polémique ezoleka bolobi entre JB na Wera Fally na Ferré na théâtre aussi c'est normal. Mais il y a des gens qui se servent de ça, vous êtes sans ignorer. Mais et l'on se profite en abattu sorte. Oui, mais en tant que les hommes et comme ça net bami bala on va comme des fois. Excusez-moi de vous parler comme ça. Non, on les a pensé unique. Parce que, en fait, au moni nde tozala na mukili awa ba polémique existe entre les artistes, ça existe. Il y en a une phrase moko artiste a na sexté. Artiste a na sexté. Donc au chat moi si na mobali pona biso ba collègue na biso nyonso c'est nos collègues quel que soit ba Davina Parlons par exemple de Davina. Nani, parlons par exemple. Non, je te développe. Dans quel sens? Non, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour éclaircir un point. Parce qu'on est là, on a live now, parce que c'est un live un peu plus réfléchi, où on peut s'expliquer calmement. Et puis, tout le bapé, biso, en fait, sans biso pe boza pe bastara moté. Donc, biso mto soutena bino, biso mto sala bastar na biso bazala. Donc, so boyo kapé ba subjection na biso te pour essayer d'avancer. Et ça l'a peu compliqué. Exactement. Vous voyez? Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler du respect aux aînés. Par exemple, celle-là, elle ne respecte pas les aînés, mais je vois les gens s'entourer d'elle. Yo, par exemple, Papa Zegoura, yo, Papa Hans, Papa Mike, Papa Duché, Papa... Papa Fâché, Papa Nani Soussou, Papa Bobo, Maman Silla, Maman Ursule, Maman Sonia, Nani Soussou, Maman Léa, bino boza bat bokola ensemble. Biso to mona bino na télé ensemble avec amour. Bo l'accepte bateau nzela. Pour ça au sala théâtre jour d'aujourd'hui. Mais moi, je vois mal une jeune femme qui vient intégrer le théâtre, par exemple, parce que Maman Léa ou Maman Bellevue ou Maman Silla ou Maman Via ou Maman Gabi, Boza Batbokolo ensemble, peut-être pour ça bassa la théâtre. Au jour d'aujourd'hui, si vous-même vous mettez pas une ligne de respectabilité envers vos collègues, d'où le pourquoi même Bano Boya Lobi Banga Binote. Or que Bino, na époque, na Bino, Bobanga Mikolo, Bo respecta, Papa Masumu, Maman Chakopé à son âme, Batubele. Tout à l'heure, on a eu que aux autres en combo même ya. Et Papa Mbatassiala, Bo respecta, Papa Lokuli, Papa Ngaloufa. Bino bokola ina respect. Et puis à l'époque, na bino zakiton bosa banzonding. Ce qui l'est qui moko a fini mokolo ba bloqué à olekatsu na télé. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que moi je déplore, c'est que il y a une jeune femme qui se permet d'insulter vos frères, vos collègues, amis, grandissant ensemble. Et au monde a lobby, on se bossa ba vidéo et polémique. On a une duchesse, bon, ça va vidéo à polémique. Donc, sans remords, ni scrupule,
ni même raisonner l'autre qui était ah bango baba leki na biso toko gangela bango peut-être toko boaka bango te mais to lakisa bango nzela que oh ba osaliza mabe. Non non. Non, ils vont faire des vidéos. Et ça moi je déplore ça. Mais peut-être la démarche on est ça là sans que omoni soto bandi kotala moto na entourage na ye to bando sur la terre. Te papa napesa autre exemple nauti keno nakato te parce que idango ekima elengaka par rapport à votre réponse. Paix à son âme Pouloulou. Pouloulou, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé avec les grands. C'est juste la période à l'ouane to kaki ba makambi maki non batiaki ekal aole kasina ba télé parce que mankaki mokolo moko respect. À votre époque, ça se faisait. Et moi, personnellement, à votre époque, peut-être papa V12, batumsu na tangi ba kombote. Na mona bino esika bo manka mikolo respecté. Même papa dévose tous ces mondes-là. Na mona bino esika bo finga mikolo te. O ba président Caleb Bayasima, ba sala pe ba succès ba président Caleb, ba président dévose, ba groupe évangélique, ba ya kokuta ba groupe Salon, ba ya kokuta bino. Na mona bango esika te que parce qu'on a du succès, to finga bato to kuta na terrain. Na mona te. Mais papa oya kufa, papa Pouloulou perd son âme. Nous, on a entendu des histoires comme ça. Maman, aux autres, on a des questions, mais aux autres, ils n'ont pas sur réponse. Non. Après, ça n'a réponse. Ils ont mélangé trop. Aux autres, on a des je ne mélange pas. C'est le même sujet avec plusieurs questions. Ça s'appelle des sous-questions, madame. Attendez. Le truc, tu vas répondre. Nabiso, le mot est important, par exemple. À l'époque où le bic ceux qui artistes manquaient tout respect, parce pendant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et ça qui met à niveau T. Toi, il y a un i5, toi, il y a un Facebook. Je vais te dire un truc, Lélo. Par exemple, Sir Nangaï Cardozo. Dans la chaîne YouTube, il y a mon quoi tourne, rappelle la faire jouer à artiste. Lélo a manqué Zigura, par exemple. Bon, puis c'est suspension de. Bon, tu es dans la chaîne à jour, il y a mon financer production, il y a mon co. Les lots plus indépendants. À l'époque, il y avait plus de producteurs, il y avait un monopole sur la vie Bisso. Pourquoi? Parce que on est comme ça la casting, il y a des artistes il faut jouer. Alors si on raté producteur mon co et 2, 3, 4, 5 fois, vina comme ma bé pour foutre un daku, faut pas mon libanda, faut pas kabela tout consort. C'était compliqué. Les lots Facebook et comment monétiser, mon tout cas na page na mon ya pamba. À cause d'un à tête 1000 € par mois. À cause d'un pété 2000 € par mois, juste quand on a page dans Facebook. Donc c'est un peu compliqué à contacter dans le sens où on a. Mais bah démarche, il y a des conseils. Nga naza muto na tama démarche na lobi on a mis sur bateau. Yoka démarche na loba no tchana muto lelo. Nga naza muto na tama démarche, il y a réconciliation ya si là na Ursil Péchanga. 4 heures na téléphone. Na sala be fort moko yamakasi ondimate. Na zana boulot mais na sila na téléphone pendant 1h30. Makambo na betelo ils ont même pas 2 ans. Vous comprenez? Donc Makambo en fait tellement il y avait beaucoup de choses et j'avais du mal à gérer ça. Na uti poto na ye na eba kin mosu na koma ki je crois na komi kin boye si là autant qu'on fait la papa na ye na hôtel pendant na tongo na si tu bando sol il y a eu beaucoup de choses tout ça là mais sans que oloba oyeba omoni lelo olobi nanga na mona ka bata Belgique ba sala ntima likita moko boye mais makambu bata Belgique on a ba sala pona ba comédie na Congo. Na pesioka ba piste 5. Biso futela ba comédie ba garantie na ndako na Congo. Car ba non ba na Belgique, non ba na France, té na Allemagne, té na Belgique. Tout futela ba comédie ba traitement. Aozo traitement sans filmer,
sans batia nini boye biso moka boye to benga ndeka bloc na biso mona biso na Belgique wana 200 000 ekei 150 850 ekei to sala on bali bili to sombela na mutu akufeli mutu na kini to sombi cercle to zuna corbillard ka groupe wana zobana bo na mona kaneti bosala mwa communauté moko boye mais sans que mutu ayeba ni trompette sans tambour. Donc il y a beaucoup de choses, tout ça là. Donc voilà, pardon, la Bossani, Bata Belgique, on a France, ça a 2 minutes. On a la Bossani, pardon. En France, bien en Europe mobile, mais ça a 2 minutes. Le reste, c'est quel Bata Belgique. Ngam na pesi bango idée na bi ndeko tout ça na ba ku ebele po ntolo bela ngote ba bite faut tikala ka ni to sala ngo boya en coulisses moye bata to to benga comédien mon ka mikolo asa na ba problème na ebi ki bo mona ki epe quelque part mais to zela biso to zonga awa ba to bazali banda bazonga to ya réunir ça mimbongo ekokisa mikei tamso mona pe 1500 ekei mais ba filmer te ba lobeli yango te lobby ya lobby na posa eka ya boui ka biso bato ya Belgique comment on peut faire pour tout tinda boui ata na Afrique d'ici ba mekana ko tala tam soza secret ya on te bouger misu parce que diabète bébé sara misu lobby pour muto éviter muto va neka boui bato na Belgique wana basala kiri na ba moment non on fait des choses et maman nabi ke bande on so bola nanga pardon balinga te to beta masolo bolimbisa eza nazol baboye parce que na lingi to se défendre mais ba artiste belé ba na Congo na pe na poto atamso basala ngota to ba saucisse mba mbuya nini to take moi si ya nani ya pololo na bana on a to sala makambo belé sans que batuba bayeba. Mais on ne parle pas. Et ça, c'est que bloc moro salon pour pas à la contre batouté. La divergence, c'est qu'on a entre nous tous les humains. Et ça normal, et ça logique. Mais mutu moro ta oboma mningane nde mutu oboma comédien mon quelque part parce que y a sali boété, y a na lingété, à sa sous-envité, non jamais. Mais on fait des choses où tu bêta kali solo té. Beaucoup de choses bengi kabo ça va passer un numéro continent bois que bon direct et à tout na route tes apropos na nani surtout quand tu na Cameroun c'est bobo na le maman tam ça zola na bodrik à tout na raté ça OK ça va boire un numéro continent tinda nelo a bois ki maman pour cotisation za combien oh 150 OK na otia ngai atindi Henri papa Henri wabina luketo atindi 2 minutes atindi ngala atindi Duchesse atindi Sonia atindi, Miracle atindi. Personne n'en parle. Na comprendre nanga papa, mais bande kuna biso mibali peut-être na tout ce qui aide et tout ça basala mais ba fiche ba ko afficher ba comportement na bango non, il y a un catégoriser. Au moins ceux qui la catégoriser par rapport à ce que je vois papa. Voilà. C'est que peut-être pour l'instant gars peut-être n'a eu courage na matina ebisio mais oui ba nombre bateau ba penser la même chose que ngate et puis ba olo bana bango pété na ebisi siko bateau nyon surtout o bakata rabakata promesate que bateau bazara na Belgique ils n'aura jamais contre mutu songolo pakala surtout bande qu'on a besoin théâtre c'est nos frères c'est nos sœurs que linganaka ya solo. Parce que par exemple la petite qui est impolie là, la jeune sœur, notre jeune sœur. Oui, notre jeune sœur qui manque de respect au grand. En tout cas, ngai naebi ke beaucoup qui ko suspendre été parce que mutamtaza na chaîne naïe mais quand même et il y a de maman tété ou là to benga na privé combien na privé tindanga numéro s'il te plaît naza numéro nao ah OK ça va non ça aussi OK merci beaucoup maman merci beaucoup bye bye maman merci
Ghana, depuis que Motamtaza na chaîne n'a été boïté, mais quand même, il y a un comportement à voir, il y a des choses aussi à voir. Parce que si, par exemple, à manquer mon respect, les lobby, bino bo s'afficher naï, ou bo sali vidéo. Comme on dit, qui dit mot? Consent. Ah, papa. C'est Voilà. qu'autant bat pas au monde, même ceux qui bo sala on a coulisse. Même ou ta fingi, par exemple, un gars na manqué au respect les lots. Na fingi au les lots. Lobby na tongo na sali, par exemple, vidéo na papa bobo. Bon, naki. Ata yo moko olobani. Zaneb selo moko. Oyebi ke ngai nazara bien na belle vie, oyebi. Oui, bien sûr. Ozalo bien na batu nyonso. Mais oyebi ke mutu moko ya belle vie finga ngai. Bon, ça par contre, je sais pas si c'est qui, mais il y a même pas un mois. Même pas un mois. Nayebi te so batu ba yebi kombone ba komanga yebi kombone te. Ba singa kaza mutu ya belle vie. Mais yango te ndem to sala ke na yi na belle vie, c'est impossible. Jamais. Jamais. Donc, mais wana lobi muta belle vie ya fanatique. Dans le vélo mozela. Nazana garçon moko te aza fille. Azwa ngai bana na ngai na mwasi na matsa bona miniature. Abandi ko finga nga. Mais namuna ki pe na sila. Bakani ba photo ba sepeli tout. Mais na ko ina sila te pona makamba pamba les angatina. Jamais. Wana peut-être baza banani ba kombo ba benga ba chroniqueuse. Ba chroniqueuse menga nazolo ba na corporation la bina ba théâtre. Na pesu exemple mi balé. Exemple mi balé na pesu yo. Muta belle vie atakanga, muta pesi atakanga. Muta belle vie c'est quoi? Est-ce que azana groupe na ye ou aza fanatique? Oui, mais mutu wana pe azape na groupe mutu te na pesu exemple pona lo bano nini. Et ngana ko yina bandeko na ngate parce que mutu moko aye ko finga nga s'afficher na bango. Non. Na koki ko yina bango te na raisonnement. Parce que yo déjà de 1, tu as ta manière de voir les choses. De 2, aux AP intellectuels. De 3, tu es un homme. Mais il y a des hommes qui portent des pantalons, je suis désolée de dire ça, mais qui ne se comportent pas comme des vrais hommes. Parce que bango na sonso basali la makambone ya na sonsa polémique. C'est pas comme tu as dit que okutani na mutumoko aina mama sila ou aina papa maman belvia fingio et puis yo oyini bandeko na yo. Tu vois? Et puis au moni pe utilité te ya kokendo ça la vidéo na mutumoko par exemple ou afinga bango pour nous ça la buzz moko boy. Parce que déjà il y a la maturité qui est là. Il y a l'intellectualisme, pardon, qui est là. Il y a aussi, en tant qu'homme, qui est là. Donc, tu vois pas l'utilité. Et puis, tout de suite, tu comprends que non, c'est peut-être la personne qui a été même pas utilisée. On dirait que c'est un fanatique, une communicatrice qui a fait. C'est pas la personne directe. Mais moi, je parle de la corporation et à théâtre. Il n'y a pas de corpo. En fait, le théâtre actuellement, tout le monde a ça indépendant. C'est très difficile. Oui. Par exemple, au coquille jamais qu'on gérer un artiste. Oui, puis, mais ethically quand même, bande konabino o bino bo pesa biso envie à kotala bino. Moi, au jour d'aujourd'hui, corporation n'est athée. Mais pour moi, dans ma tête, j'ai vu papa Gégora jouer avec Ursule. J'ai vu papa Gégora jouer avec Sila, avec Léa, avec Duce, avec... Donc, groupe wana ndenge bo bimela na époque na bino. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, vous êtes une famille. Vous êtes une famille. Ces gens-là n'étaient pas là. Maintenant, quand bino boza une famille, boza pe ba grand par rapport à bana wana ba bimilelo, c'est pas pour les dénigrer, mais bakambo bino bosali bango non basali. C'est nos collègues. Oui.
C'est nos Mais collègues par rapport, artistes. c'est vos collègues artistes, mais il y a des niveaux. Par exemple, vous ne pouvez pas vous Yes, mettre à la président, place, par il va exemple, intervenir, mon moquet, de par papa rapport à Elombe ou Didier. papa Massassi ou papa Masumu. Amigo. Oui, papa. Yes. Président, obi nga na ko intervenir mo mokie boye par rapport de la Zolanda. Mhm. Eza lokwa ndenge ni. Omoni côté mususu mama bingo par rapport ndenge azoloba eza bango baza ba fanatique oyo bazotala biso par rapport de museza ko salema. Le problème aussi eza na côté ya département na biso. Biso toza par exemple toza lokwa famille artistique. Tant toza famille artistique eloko to musezo boma biso par rapport ya ba réaction na biso na ba émission ndenge bato bazomona bazoyamba biso korépondre na biso yango je crois bango bazokanisa ta mosusu ke toza mpenza même esprit te même moral parce que à partir ya balangage yango nde ekolakisa ke bato oyo baza même moral même esprit na ntango oyo bayebi te oyo bino boza kosala oyo buna boza kobunda eloko mpe eza koboma bandeko na biso baoyo bazoya na nsima il faut quand même moi quand nde tozoloba malgré c'est vrai que moto na moto azosala eloko na ye il faut quand même maximum ya respect ezala Voilà, c'est ça. namona président Zigura nabenga ye président ata C'est na ça. joie na ye mais quand même il faut respect wana ezala même si nakozala na département A to B nayeba koloba kati ya bato nayeba ke président Zigura ata par exemple soki na age nazalaki toza ba age mais na mosala aza mokolo amérité respect wana napesa bino exemple mo simple parce que débat oso tokei nango to aussi sango bien te nabimi nao na monde na biso ya théâtre nakei na monde musical omoni bapolémique ya musicien tolobaka jamais omona bovandi oyo te ndenge nini faut respect ezala na coopération ya musique faut basuspendre mi tomona yango na baguerre ya bamusicien napesa exemple mobeta eza vraiment bête tomona yango na baguerre ya bamusicien mona musicien moko ya héritier azofinga fere musicien moko ya fali azokritike fere musicien moko ya fere azokritike fali mais tellement eza guerre ya musique motu moko ta oboma moninga baémission ezali lao ememaka ezalaka mpe na baéducation de base papa oui wana ekomi na ekokozwa dimension nango guerre ya musique mais so ozwi éducation no bien mpa baparent ngai nayebi ke papa Zigura ndenge papa énergie hein? Papa énergie je pense alobi ezalaka neti yo oza wana lokola eza guerre ya théâtre otelema obanda ofinga papa Masumu non yango nayebi si yo c'est ça omoni neti natunaki yo question nayebi si yo reproche nga ntina moni kozangi na eloko ya reproche nga te ngai nayebisaki oke na reprochako parce que namonaka groupe wana so makambo eza bon nayebi te peut-être ndenge olobi ke eza corporation na bino bosala association na Belgique nga navanda na France te navanda na États-Unis te navanda na Suisse te na kati ya Belgique awa tosentraidaka entre nous tosala parce que bandeko touti na mboka biso na mboka na biso na Congo totai na poto lokwa toza mboka moko c'est plus facile entre nous tobanda kosentraider moto ana problème ana matanga tointervenaka même biso monga na koza na problème lelo ansa kobenga nani akobenga tel akobenga ka awa na Belgique ta mosusu mwa mpe 2500 bimba apesi ngai mais c'est ndenge papa énergie alobi wana eza makambo osala na coulisse mais biso siko en tant que bafanatique na bino on te reproche de mauvaise fréquentation mais nayebi te congolais eloko nini abengi mauvaise fréquentation donc en fait nayebi te soki donc en fait azo-reproche nga azoyebisanga makambo oyo on dirait ngai j'ai dit ça à mon fils en fait nga na age na nga mosusu okota komi mama tika kobebisa nao maloba bango nde bapanzaka bana basi wana eza bato baza mal éduqué baza mal élevé wana eza bazofingisa baparent na bango c'est normal mais moi ce que je dis na éducation naza nango babenga yango bamal nécessaire eza na vie mais baoyo tozala bango na Belgique awa c'est une famille tosala famille eza te nga naza boye naza te soki intel camarade na nga azoyokana te na camarade na nga mosusu nga nazwa part ya nazalaka makambo wana te
Si mes attentes allaient entre des amis, on va essayer de retrouver solution entre Baromi Balé, Nakuki ko se mêlé et ko affecté qui amitié na biso jamais de la vie. Ngani naza boye bande ko nango tout ça bon na Belgique, c'est une famille, tout ça la corporation qui est centrée dans la cas. Chaque fois il y a un problème. Donc on kabwana bangote parce que incompréhension moriza na gauche, incompréhension moriza na droite. Jamais de la vie. Wana omoni ndenge papa énergie alobi ke eza makambo na bino ya kati o biso pe toyebi te todécouvrir yango kana pourquoi lelo. C'est tout à fait normal et c'est une bonne initiative à encourager. Mais le problème en est que bandeko na biso pe ya mibale tellement balingi pour papa Zegura, quand je parle comme ça nayebi ke de votre éducation tout le monde a rappelé toza bato toyebi ke oyo aza na makambo boye oyo aza na makambo oyo aza na makambo boye te ndenge olobi par exemple nga nabengaki sila tosololi lokola na filmaki te lokola na poste te yango wana nde bolobi namoni ye te. Mais est-ce que tout est à poster forcément? Parce que la manière dont vous postez les choses, peut-être pas vous, hein, quand je dis vous, comprenez-moi. La manière dont vous postez les choses, bangomo basala ba poste na ba ebike ande to poster bo et beta polémique boy. Mais bah tiens quand même pour peut-être narguer X ou Y, ça devient mauvais. Et en tant que des hommes, c'est ça que nous, on est en train de déployer. Et deuxième chose, c'est que... Moi, je veux Kabila Zigora Lyon, s'il vous plaît. Maman Amigo. Oui, Maman papa. Amigo. Oui, papa. Intervention, monsieur Zaboui. Mm. Oyebi netingane la zaliawa. Mm. Nakende maître Zouma pala moki. Nakende ki Belgique. Oui, oui. Au moins nakende ki Belgique. Nazwa ki nanga petante ya komona bande kolanga ope bazakuna ya mibale nakende ki spectacle na koma ki na spectacle maintenant na kota ki na spectacle na silisi pe mais so na yebisio kende na koma ki nazwa ki peta ya komona bande ko mususu na biso pete nazwa ki peta komona ndeko nanga pe silate tozaki ala chokola ba Christian Shoga asisa ki pe na songa ki kona ni na bande ko tala peta nanga musala. Bato babisa babi non énergie bakisa kutu basiliga babi pourquoi il fallait oser la ganga bité musale permettre nga 2 jours kaka fait na zalatina after wana na zala kité donc ezaka ke mususu ezaka ke ndé tozoloba likambo ba emploi du temps na biso ozo comprendre des na sens à bongo ezaka ke il faut ka to luka to comprendre ta mususu na moment oyo au moins tu na poto poto za lokwa Afrique té autant mususu na kimaka ta mususu to liboso mais toi mibale est-ce qu'on peut permettre ça na poto za kama passe donc ezaka ke bino bozawa na pona biso toza pona bino reproche na bino pe ezalaka mabete ezalaka bien pona aider pe biso pona biso pe to bongisa to améliorer toujours. Non mais à la base ba parvenu ba côté belé na théâtre. D'où le pourquoi bino en tant que famille. Laisse-moi finir s'il te plaît. Ba parvenu ba côté belé na théâtre. Mutumu wazata au fait roya ko mutumu so azoloba mamba théâtre so tuni au sala théâtre otika ta ata manga na théâtre te ngana zaka fier na sala école natika empreinte na théâtre bolinga te etikali ya vie mobimba bozana bon année les jeunes de 17 ans à un théâtre traditionnel na Congo. Ti lelo etikala bongo lelo batu musuba kuma ko mériter ango ko imiter ango. Ko ngai na niveau intellectuel na zanango na cerveau nanga. Je ne peux pas me permettre de venir à la télé humilier fort ya baninga. Merci, docteur avocat. Merci beaucoup, docteur. Nakoye koyate ko humilier fort ya baninga, c'est quasiment impossible. Ya on a posé quelques questions. Dans le binga, na famille nanga Belgique, parce que c'est des gens que tu sois là trop. Na 2 minutes, tu sois là. En fait, na tu rappelles na 2 minutes parce que tu sois là tous les jours presque. Naza, na iloko na ko lobate que non.
natiki bandeko na ngai parce que baoyo ko na tena mutu intel, je ne peux pas le faire. Non, mais on vous a pas Mais demandé ça non les plus. deux, non, les deux, ezali likambuya ba fréquentation. Nazo mo mtanzo insister. Moi je suis pas un enfant et je suis un homme qui réfléchit. Tout ça la famille mo ya munene na Belgique. Famille na biso na Belgique eza exceptionnel. Tozali Hans Luzolo, la Duchesse, Bobo, Henri et Igor Deminiti. Et ça, grande famille. Igor, il y a Zamuta France. Non, attends. Igor, a Zamuta France. Il n'y a pas Ali. Nanenga Bata France. Donc, c'est la famille où tout ça, là, où on a le baga. C'est la grande famille où tout ça, dans le théâtre. Na bisio bien. Polémique dans le monde du théâtre. Zoyango, neti, divertissement. Polémique dans le monde du théâtre, zoyango le quoi divertissement. Ils ont permettre, les lots guerre ya Belleville na sila, ils ont profité na sila na Belleville. Hein. C'est ça, papa. Ils ont profité na Baromi Balé, ils ont profité na ngo. Donc, il faut qu'on encourage tout le monde. Ceux qui m'ont clasher Mouninga, pour nous boumaïté, mais ça juste pour nous créer besoin visibilité, et ça m'a bêté. Mais ceux qui ont va préjuger, oh, un tel, n'a le baratro, c'est pas normal. Et on a vu sur nous, on fait des choses, tout le baraté, tout film raté, matalana pété. Donc, respect, ezali, moutona moutona, l'éducation à bota minango, mais la famille n'a biso na kati ya biso na structure tout ça na Belgique. Je me vois mal Lelo, par exemple, moutouma outi Congo aye, a Beningaï, ngana ki notala été. La même chose nous on fait tant que à Kinshasa. Nous on les fait, on fait ça. Non, mais ça, on ne refuse pas, papa. Moi, ce que je suis en train de vous... Bon, je sais pas, j'arrive pas à me faire comprendre peut-être. Hein. Non, moi... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.